lisolo na biso tolanda awe bandi bandeko balandi. Merci et pas nyonso bozwami toujours fidèle na ba film kitoko oyo ezako limbolama na Didier Parfait ndimbola sans défaut sans tache zéro faute ni correction. Lelo bana examen d'état banani nini yango na balabala oyo nini yango na balabala balandi moto moko na dikwangola moto azosenga bango ba pardon mwana mobali asengi bana basi pardon na balabala pardon botika na kimia botika ngai kanga muloko na yo lelo nazoboma yo kama te babete dikwangola dispari babungi na bango mili moto nini oyo ndoto to réalité moto azolota to ndenge nini ko bandeko banani wana toyebi bango nanu te tolanda filme na biso mwana azobenga mama oza wapi yo ma fille nasaka côté ya foire na parke nano côté ya alimentation nasombelo shawarma maman yaka nango mais maman sois prudente maman je t'aime beaucoup oh ma fille zela nayebi naza très prudente pe nakomi batela malamu mpona yo mwana ngai je t'aime ma fille mwana na mama na ye babandi pe lisolo na ndenge na bango libanda quelque part bana mibali moko voilà da koluka ya pasi bazobeta pe lisolo oyebi musala oyo tala eza musala linga moyibi te oyebi ndenge za boy kozaka nde paresse na vie za mabe na minute oyo soki mikabi na mosala pe olingi mosala ngo malamu ba faveur ekofongwama olingi nini donc yo mosala osalaka kolokota matiti na fulu donc yo ozomema salite ozolinga kaka ba opportunité ya na salite wana tala bato bachange afika boye bato babongola bavi na bango kaka ndenge babanda na pasi yo ozonéglige eloka moke ya monene koya pete mwana mobali moko oyo asa étudiant oyebi soki moto alati elamba oyo na Nigeria elingi kolakisa ke awuti kosisa université pe a passé na une année ya service national to asaleli mboka na stage ya une année moto yango asilisi kelasi abandi lisolo mokolo yango azongi sirma na famille na ye baporter mibale bazowelela koli mpo bango mpe bazoluka mbongo tala bos na minute oyo tala nazomemelo mbangu tika azokosa yo mosala na bango yango oyo bango bakomema bafuta bango mwa lomeya voilà lisolo nde bazozela nani akozwa saki nani akotombola un jeune homme un intellectuel awuti université voilà tomoni bamemi koli na ye pa bandi lisolo kaka ndenge tomoni. Il était une fois toza na balabala motuke tuti etuti moto mosusu bandeko yango bandeko bato bazouta wapi boye bazotala gauche droite te alors que mamoyo abandi kobanga nzambe nanga nzambe mutakufi nzambe wapi ye dispari oyebike mutango aza te ndoto to réalité bandeko mwasi oyo akobeta lisolo lelo atuti mutu ntango abimi libanda mutango aza te eske makambo ezoyela mamoyo pamba makambo nyonso tomoni eske lobi tokokomprendre sens nango te si tozela ekobima malembe tokokomprendre pourquoi makambo boye ezosalamela ye. Après cela bilongi nyonso oyo eza bilongi tokomona na filme na biso kaka boye pe tomoni awa quelque part mama moko na mwana na ye mwasi voilà bake bacourse na bango ensemble bakoti wapi magasin monene ma copine oza kaka oyo nde yo voilà bayambani en tout cas na présenter mwana ngai princesse ozoloba na ngai opresente nga na bosani mwana moke na yebaka oyo okasi na bosani ye bon likambo te azosonga classe mpona lukele quand même ketcha bien mo basaka bana ozo comprendre tela ba formule sika yango oyo voilà madame oyo toyebi to comprendre mosala salaka sikoyo nzoka zaka na supermarché nzoka mama na biso toyebi pa zaka na mwana na epe moko a mwasi voilà baye kosomba princesse azoka mwa
oyo nani azoloba nounours azoloba mwana popi azoloba yo nde ozoloba ah mongongo ebimi na kati ya jouet ya bana milinga ebimi mpe peli milinga esali nini ebeti ye ebeti princesse oyo nini boye ko princesse oyebi bandeko baphénomène nalobi nanga te bokotaka bamagasin te bosombaka biloko ya bana te tolobi yango te bakoti na supermarché jouet ya bana nounours kaka bana basimbaka eza koloba pe pesa bebe tindika milinga tokozonga bandeko masolo ezebele mais master excusez nalingi kaka natuna eloko moko ah problème yango eza nini biso mibale tokoti balabala tozotambola yango banda kala mais ti sikoyo namoni ata motuka te ata wewa to brouette eleki te na balabala oyo ah tika na biso vérité mutu na ngai fallait ka poser question wana oyebi raison tozotambola na nzela oyo eza kokauka kala ezalaka nango na ambiance ezalaka bien bato koya ebele mais lobi nanga kasi nini esalami po bato bakima nzela oyo tala oza mopaya malamu lokolo tuni nayebisa yo nzela omoni nzela oyo kala bato babanda oleka mingi awa bayanke babotami awa bakuluna ebele kozwa bato biloko koyiba bato awa kokale bato menace bana basi koviole mais tellement que sango ekei bato bakomi koyoka mpe bamoni ke balabala ekomi dangereux bango bakimi yango na bato bayaka suku te ah c'est sérieux ça sikoyo lokola bato baleka su nzela oyo te soki baleka nzela nini bato yango omoni nzela oyo nalakisi ko liboso wana na nzela nsima nde mituka bawewa bato bakóma na bango na nzela wana mpo bazoluka sécurité bon est-ce que tokomi pembeni ekole wana ekole yango nzela ko tokóma kala te sava tokei mpo naza déjà ya kolemba awa voilà les jeunes étudiants atika bakote okala aboni changement ya kokauka boye mutu nanga kulu na eleki kote oyo insécurité bato bazobanga na bango mituka rare voilà adresse azoluka basunga ye na moto oyo baza na ye pembeni bake wapi nzela molai mpe na kolembalemba tozomona bandeko lisolo ebandi epai ya étudiant oyo mwana kelasi ntango awuti université aye kobanda vi na ye ya sika voilà moto pa amemi ye moto moko ya bien azotalisa ye baréalité ya babalabala yango azobetela mpe masolo oh l'étudiant boni yo bienvenue na kati ya école na biso alors ngai kombo na ngai madame Fomilola nazali préfet na kati ya école oyo nasepeli komona yo en tout cas enchanté nzambe apambola yo bon netuna nanu bon yo kobanda koenseigner awa na cours ya religion mpe civisme comme ça ce que Roboya te te propose déjà place wana likambo te madame bon ça va pas de problème bon na kotambosa yo ota l'école na biso comme ça omona ndenge système ya école awo ezali moto nzoka ayeki koluka mosala bamemi na école oyo po atangisa voilà bapesi bainstruction oyo esengeli mpo ayeba déjà kobanda mosala na ye voilà moto asisi université bapesi ye mpe occasion azwi mpe mosala lisolo mpe yango ebandi après kozwa mosala nini ezozela biso voilà tolanda filme na biso bana ya examen d'état James nakanisi osepeli na salle de classe nasepeli nango mpenza eza malamu alors oka oza na posa eloko to otuna yebisanga mbala moko naserapele kutu est-ce que ovanda apeka na batima oyo bien sûr katolekaki batima na suka kuna navandaka wana d'accord ça c'est bien ozanoka voisine
Ah, Nico, moi, chéra bien. Bonjour, hein. Bah, comme il s'est présenté, Ngai Kombo Nanga James. Ah, Namonika Outiko Yakalatawa. Oui, oui. Yes, Motosikato Yambi a conseillé Bisson École. Ok, merci beaucoup en tout cas, enchanté. Je sais pas comment on a eu. Bon, bon, Misanga, Bino Balebo, Tika, hein, bon, permettre qu'il y ait une église, hein. Via James, Ndeto comprendre, aye Kozomosala, pe à Kendaka église. Yango vraiment, voyage qui tourne les hommes à Teboy. Ah bon, bah, recherche, tout le monde a Mikolo, Tomo, Kotaba dossier partout. Donc, na ministre, na Kendaki, na Keboy, na Zongia, mais na lembi po basuta bien na zozwata. Na zo batese balingini. Ah, so lembi déjà. Alors que il oko zo lukana no zuité. Ah, motoyo. Voilà bango na bango enseignant. Ba yebi pe ko sola na ba relation bien. Yusko na tuno lambite tilero. Bon d'accord, na bando lamba moi lo sumoka wana pana kende na école. Ça va. Ah, toko tanali atanda mbugo. Sunganga quoi. Ekanga journée quoi. Maman, alobaki ngala bibana mibali te. Apeki singa ba copain. Alobi soki na sisi classe ne na koluka mobali. Eh yango yo. Nanga kosio mama ndengwana. Nga na bimana ba copain nanga. Mama yebite parce que ya bimaka ya kaka pokwa. Ya solo. Ah bon? Mais maman nanga lobi kozwa mobali zango mabete mais na pesa nzoto te parce que na kobomba nzoto pona mobali akobala nga. Mais cousine nga moka lobe nanga mibela ngo nene ozobombela boy. Mibala ngo ko bombela nzoto ngo ako décevoir yo. Tala yo yekolaka déjà. Ozana no mwana. Tango koma na ba niveau wana mobala kozwa bo azomono yuma. Yekolaka mwana ndamu. Mais tala sikoyo. Webi ba film kitoko. Oye sengili yo talaka. Nebisa ba Pretty Woman. Nebisa ba Bambola. Ego yekolisa makamba kitoko. Oye kola mwasi na mobali. Conseil bandaka kana baninga. Omoni Roma oya ba love. Mama nanga mtatanga ngomena ninga peso yekolaka. Te mama nanga pekisa ngai. Alobi natalaka ba livre lobela bolingo te. Yango vraiment nga natalaka nyonso na ba novelas na ba décoder ba série bolingo yozo raté. Oye bien. Nga na yebi soko tala biloko wana mingi. Oyebana keno oyebi eloko ekosalo bien na mobali lobi. Tela. Tela. Mama permetanga tina tela ba film anozolo ba wana. Mama lo bakaka ke esengeti olanda télévision pona ba documentaire, tolanda ba information. Ça va. Zela kalate mama ngo comprendre que so kolipeti. Oyebi moko so bebisa muninga. Parce que bana basi entre bango babeta masola mibali pamba. Siko mbuma malamu azoyoka. Lobi nazo bangalanda. Ban examen d'état. Olias la concentrer na kaye na livre. Tozomona bango na ba masolo mosusu na ba livre, ba roman, ba magazine o elobelaka ba bolingo. Masolo kaka ya ba décoder na ba série télévisée. Tantine, boni osaka kawa. Pome ya tena zeli bino me. Nakase kutu boya soute. Ya ona lembe na ko benga binoti. Bon, no baki na mama, ke na bimi na zuke musika lelo toza ba cours, pe na zonga nokite. Mais alobaki quand même so na sisi cours na zonga avant. Et bon yokasi. Nga kutuko pome ya ten, mama déjà ça soit ki code. Na ebise ke ka kino na okende na uumela. To zo ba tembele na classe. Tout ça attend en sorte. Très bien. Mais Rose, nalinga kana tuna binomi balebolo belanga vérité. Tantine premier zate to sali ninyo ko banga te. My question is this. Question ngeza boya. Est-ce que mobali moko sa meka nzoto na yo penza? Pardon gaite. Na bimana na mibali te pardon. Ibona pesa nzoto na pesa nani? My mom said she Mama lobaki kutuko ngana luka mibali te pardon. Soki na meki na kozwa zemi. Sima na ko souffrir po mobali ngo ko bwakisa nenga akena ye. Mom is right. Mama ça na raison. Let me tell you. Bozana ibsayo. Men are very Mibali bazaka ma BP dangereux. Voilà pourquoi ozana posa mobali te na vie na yo. Botika mibali. Bolinga te mibali bakosa bino sima baro yabo ye pa baleki nzela yo tikali yolela. So Alors, you girls miss me. est-ce que bino bale bozangi nga mikolo ya danger tantine. Ozo ya ten tozo mona kara mikolo ngo pasi. Tokutani Oyo conseil na pesa yo.
bana basi entre bango bazo kolisa makambo yo suka babenga bango ba lesbienne yango tolobi makambo yo kopona ngo teza ya yote comprendre ba réalité mais tolobi te ke yonde landa po tozote ya yo yango pete awa tomoni na famille chérie princesse alobi ke non osombele ke loko asenga ki yote pona nini na bosana ki nagoleka na shop ya master nanga lobi na lukele loka bien pour l'anniversaire na ye alors alingi lamba sika alingi pe sapato sika alors anniversaire na ezoya bongo to sa nini to sunga ye quand même oh bazolanda pe ba film kitoko ya bandimbola DJ parfait famille oyo to comprendre bazana mwana moko wa mwasi maman na princesse na papa na princesse nakanisi osala bajete baje nini ndeko na ngai okondima te princesse ake koselanga makambo na papa na ye natuna ebo ya wanga ninde sikuta ayibelo côté c'est sérieux ça est-ce que oza sûr te ke eloko moko ezobeba quelque part masolo ya baninga merit yo pe na lobi pesa na mai na mela quoi madame limbisanga pardon na bosanaki madame voilà maman na princesse ayaka pa ya master na ye masolo ya famille pe basololaka. And what happened to this one? You tampered my... Ebokasi. Oh, mayango ndenge ni yango fo makala wana de ekomi ni mayango. Thank you. Put those money there. Voilà lobaki akoleka na shop ya master na ye aluka iloko pona mwana na ye. Obike mwana mwasi oyo asali semblant de sikuté loko salamité. De sikuté mtaibe loko te. Est-ce que mwana no mwasi azana likambo te zo ebate na yebite? Ah. Soko yebite nga na webisa yo esengeli otalele malamu asaka mwana ngati alors kutu neni bimbo ngane tunati asa bien bimbo asa bien mais honnêtement nebisa yo nazo sepela classe zonga na lingi nazwa concentration nyonso na bafaire pour moi no soza na ndako toza pembeni na ye en tout cas atika nga na tante mwana oyo yango vraiment olinga faire na yo olobela kaka faire yango okana faire yango ekoma wapi ekoma niveau nini mwana mwasi quand même aza ya yo aza na posa na yo lukele pe temps asepelaka mwana na ngai na mwana na yoko baza na posa na biso penza te baza na posa bandeko na baninga oyebi balingi basanganaka na baninga bandeko pe basala makambo age na bango vraiment mwana na yoko to 13 ans ya pamba mais ozoma pe mwana nga princesse bazana bana mike bazana posa na biso nebisa webi nga pe na lingisi na sani na ko esa faire na nga likola mwana affaire na nga oyo na telela ngo te eza bien webi nde na sabu na bala ba faire na zate na posa moto moko aloba nanga oh non ma fille mwana nga sa wapi sikoyo olingo sacrifier esengo mwana yo pona ba faire nga nazalaka na tempo na mwana nga natunaka ye alingi nini nalingaka acomprendre valeur ya mama pa na ye oyebi esengeli ayebake bien ke tozalaka na ntango nyonso te mais mobali na nga soki mpe azali akozala wana mpo na mwana voilà likambo kobokola bana basi mingi lokola bakotela bafere azomona famille to mpe mwana eloko pamba yo moninga kola bosana nayi talisa yo ndenge bana basengeli babokoma na bamama ya lelo oyo eza 21e siècle moninga kutu nenda tuna kutu yango nunusu wana ya koteka eza koteka ko saba princesse alobaki na papa na ye nalukele loka kitoko alingaka combien kasi ezaka moko etikali te bon nayebi ke forme ozolinga te oyo kuna ya coin oto oyo eza koto oyo bandeko tobosani te est ce que toyebi te eloko esalamaki awa mama na princesse alingi kaka mpe asombele kaka eloko wana kaka elobaka ayebi te kelobaka ayebi te baphénomène oyo princesse amonaka mokolo ya liboso bayaka awa master pa alobi ya koteka nazopesa yo quand même tala kaka yo amasa na ngai
Alors mérite. Come and packet Yaka. baby bear. Bongisa marchandise au pour na client. Say have it. See question. Voilà Tolanda. Then they have them. Voilà maman la princesse. Azuika kape nono swana oyo. Et salaka moi makambo kaka mokolo oyo princesse ayaki awo. Bazui babongisi ba pesa princesse. No, keep them. Go keep it. Go and get the costume out so that you select the ones. Voilà ba solo lipe malamu. Et après cela, oh chérie, oui, mais si tu zola tate vraiment telemika te, ah naza kolemba makasi te, est-ce que yo personne qui va jeter na ma sangatomela qui est, otelenge lokwe, nini ngona kotelo yo pe, sika ko, oyebi na yebi, mibali mingi basala ngo basi mingi ba mitika ka bongo ba yeba te, nzoka bakumba magana sa ba pongi, bana basi mingi lelo ba regretta ba kuta na mibali ndenge wana. Ngana salo makamba bongo vraiment elingolo bani non zana motema makasi pona nga hein chérie non nazo bomba motema makasi eloko keza wana zemite ezolembisa ngai nazo batena saa nini posoki bayoki ona ndako na biso bagoboma ngai kala pete classe ezozonga siko na saa nini ko te okata classe te okotanga oyoki ngai na kosala nyonso de momieti okolongola zemi oyo c'est que mwana mwasi aza mwana classe bana oyo bazo présenter examen d'état keba baje wana ezalaka po azoluka bapoint na suka ya mbula mwana classe na messier oyebi ba rendez-vous yango nzoka bato bayebaka te oh non année terminale eza année moko apasi nzoka eza année ya bacoopération na bagenda sikoyo mwana classe na messier babeta akati lokola zoluka place au examen d'état masolo akati ekomi zemi lobi ono akenda kolongola zemi boye ebebi boye apportement pour mutakufi toza kuna te. Alors chérie, oui mon amour, princesse sango azana mopaya na chambre na ye non na yebite mopaya nini wana mais non na leki na porte na c'est comme si bazo solola bato na mingongo na kati nazo batezani o bajeto nini ko papa yo okende na kati o vérifier na kota ndenge nini aza mwasi mwana nga koza molumbo na kati na kute mutakala kuna kende vérifier makambo papa lobi eza mystique nazoka mingongo mibale na kati ya chambre na ye mama soki baza mibale kende vérifier mama alobi bon ça va zana kende kasi natala soki baza mibale ah po bayebi na chambre na ye azalaka ye moko après cela papa ye nakendeki kuna alali kutu pongi azoloba na mutu te ndeni ozoloba keno alali pongi nga nazoyoka mingongo mibale na kati nayoki mpenza bavoi oh peut-être oyokaki bien te papa princesse aza kolala kutu nayebi te so eloni kutu ekolobisa ye ekozala nini kasi hey Papa James. Oh monsieur le professeur, monsieur James bonio naza malamu lelo madame. Okay, It's all right. Très bien. I hope you've seen your lunch. nayoki ke en tout cas mesani déjà Fascinating. école bana classe pe banguni so basepe na yo oui madame en tout cas You're naza welcome. reconnaissant I've always known you ah were likambo te nayeba kaka osepa na mosala awa when she was nde kaka here. pe Marie azalaki awa ntango Oh bande my kosala God. oh nzambe na ngai Madame, madame I am bon sorry. s'il vous plaît limbisa nga soki na kotuna yo bon nakota na kati ya masolo na yo bon nayebaka Marie ozolobela eza nani It's nothing. oh c'est Don't rien bother. kobanga na yo te s'il te plaît madame nainsiste Oh, oh anyway. bon if you yoka insist, soko oinsiste oyoka lisolo ya Marie she Marie was a couple. azalaka mpe kaka enseignante She was posted here awutaki mpe sometime last université year, and then tozalaki na ye awa année one thing passée about her is that eloko moko ezalaki na Marie ezalaki she nini was fun azalaki to be with, mwasi moko ya malamu ayebi ovanda na bato arts and motema crafts. azalaki As a matter expert of na fact, dessin the azalaki children had artiste so much fun bana awa na ekole balingaki ye socializing makasi with her. banda omesana na ye na Having makambo this nyonso mais ntango akei bato bazangi ye you know mpenza what? oyebi nini One day she un jour
came up with nakamwe a aye story, kaka ombala moko bando betelanga masolo non asa na posa sa la production asa la film na bana école alors ayibisinga madame nazo produire film nga moko na yebi na ko sangisa bana po tosala cinéma na pete permission a produire film na yebi o ndima te sima nango tellement que ezwaki succès gouvernement peut te soutenir ye bapesi ye baprix bapesi ye barécompense pour la production salaka wana honnêtement nazanga mari mingi oh c'est vrai aza susu ate Madam, for you to have said Madam, great things about po oloba makambo nyonso oyo na moto aleka awa you would have nakanisi retained her. foloka ngai quand même bosala na eti lelo Ah oui. Actually, bon I had, réellement wanted to retain her. nalingaki mpenza na retenir ye tosala na ye awa And she too Mais ye mpe will have it. alingaki mpenza ndima na ye But alingaki mpenza avanda na biso awa her destiny, mais destine na ye nde before Ndenge she omoni. rounded up her service here, she was avant aya awa na mosala given azalaki a job naloba already. I mean, a well-paid job. azalaki na mosala moko deja bando afuta ye I mingi gave her my blessing. And sikoyo ntango alobi akende na ye Therefore, kosala production no worry, nalobi bon you are here nokango now. mpo ani And that's what my ake na ye You must have indeed missed her. ah so ok en much. tout cas Yes. ezalaki expérience ya malamu bovandaki na mari mpenza awa Papa James. alors monsieur your, James monthly allowance is due. oza na salaire ya sanza ready for nyonso a pick-up. yango wana na So leisure, kosepela you can see the accountant. He will okende assist omona you. comptable ye nde apesa yo salaire na yo If you en have plus anything, if there soki be oza na anything posa eloko that will mosusu make you stay here, oyo and ekosalaki yo wumela na biso awa please mpo ozala notify lese the school yo lobela biso authority. ou bien We are always ovandisi here for baautorité you. Is that okay? tondimiki ete ozala Very awa right, mpo na yo madam. ok c'est bien madame nayoki Madam, yo if you don't mind, madame soko boya I te would have alors to excuse myself. eo excuse nga na se soulager nanu It's okay. mpe Have a nakoma nice natala time. bana classe ok malamu Okay. mokolo yango nzoka fin du mois basalaire ebimi tala baseignant bango nyonso basourire bazoseka I really enjoyed the oyebi rides. nalie kitoko loso wana olambaki kitoko oyebi nakopane te formi nini I wana want to rush because of them now. voilà baseignant mpe baza na I'll see you when I'm barelation na masolo na bango ok ozobima ça va ata plus tard tomonana back. Sorry, excuse me. excuse ngai I want to do me a favor. nalingi osala nga faveur moko Please, faveur nini go with 10,000 naira. nalingi odefisanga na mwa 10 000 na weekend nakozongisela yo I want you to do something very important. nalingi nasala yango eloko moko eza très important pardon ah oza sur mpenza ozongiselanga mbongo ndenge olobi na weekend obandi susu obandi I'll pay you back by the weekend. nga nayo tosalaka awa te bosika olingi nini na weekend na opesa mbongo Let me just check and see if I can bon ça va some of the 10K. But please don't forget nalukelo kasi napesa me soki opromete epesaka mpe ezongisaka mpe nakosa o liboso boniko Mommy, maman where Ah. are you going to? boye oke wapi ko maman How is this come? ei I said yango you don't mwana have mwasi going oyo to the shop. ah What is the problem? oyebi tika nake na shop problème eza wapi ko elengo elembi boye pwani nayebisaki yo ke non nalotaki ndoto okenda kosala accident yo mpe obandi bandoto ndoto apamba eloko ekoyelanga te na promettre yo okenda kokumba na mayele nyonso vanda na ndako lelo kovanda nasala nini navanda na ndako pwani sikoyo na bano mpeso mabe elobela na promettre yo nakozonga pa mwana alobi naloti ndoto mama kobima te mama oyoki nga te mpo na nini mama oyebi bamamango alingaka kaka ye aloba mwana tosa oyo mwana alobi mama kotosa te nani wana oyo baluka ndenge nini boyeko omoni lelo génération komi kaka kolata bilamba ndambo nini ekangi otongo molai boyeko nakanisi koko ya pesu te non limbisa pardon oyebi rendez-vous bamesena belève oyebi na osenti nzoto bien te oyebi mama akokomprendre nga mama kotimbela pardon nalingi na baproblème te si bakomprendre ke nazwi zemi bakoboma ngai mpa na biso pardon tala sikoyo bakopa yango ekomi baluka bambongo mbango médecin amona nasala opération
bon zo mbongo yo mbango ke na pharmacie alors mbala moko oluki médecin et olandanga te donc ce docteur a tourné nzemi ya nani na loba nini nani akotuna ba question wana vraiment tala bima kende na peso 10 minera et ko sala bien opération ko simba hein oui bien na sanon makamba ngote na yebi avortement te liboso na vinanga tala chérie fallait na yana normalement mais pour na ça na le loko mo c'est important la minute s'il te plaît hein ko se déranger te mina zo banga te oyebi makambango mobali azoloba keso mbongo mazolingo landa ete pos ayebi keso ke yindi kuna leta kolanda bango oyebi mwana classe azobanga même monsieur azozoba mbongo azopesa ye adefi yango kutukala te toyokaki adefi yango pa master pe enseignante bayokani bon ça va zo mbongo yo mona médecin planifié kaka bosolola masolo bana classe à lelo année terminale. Alors au moni Jean 14 27 Bible Biboy je vous laisse la paix na kopesa bino kimia oyo mokile pesa kate yango James azalaga nani mais c'est le professeur azalaga pe motei mwana mwasi bavandi abandi kote yayi oyebi awa Bible lingolo bani genre ya kimia okozwa lokola chrétien eza genre ya kimia te oyo oni alobelaka mais James opesi kibo mweno na Yesu mukolo nini lisole katani alors s'il vous plaît vous excusez-moi kasina kenangai lisole katani est-ce que Bible kangami pona ni avanda chérie yebisanga nini olimbisinga te pona mwa mbaju wana mwa erreur mike kaka petit na ngai nzoka sert en Christ muta ba gender pe bate ya kaye Bible mais côté moko boye abima na yanke wana tela soki obandeli makambango kaka toyoka na te soki kaka bongo tika no ngai Victor voilà bate imosi liloba abandi ba réaction c'est que liloba nzambe zo sala ponzele kobo Bible boyango mwana mobali pa linga zongela bolingo na ndenge moko boye nzoka sera Christ sa bande ko zwa mateya do babolingo boye fe kufa na kombo na Yesu tala ba jeune ni oyo ko limbisanga pardon ozenga tong molaya nangendo telo pa master na yo wana kuna soki ndenge nini ko notela ngapa master nga ya mwasi susu boni boye ko ozoka tebele boye pwani oyebi yo saka mtabaje wana na yebi yo nakosa ote nakosa pwani nangendo telo pa master na yote mais c'est le professeur bana kelasi balingaka bango po bapesaka ba point na fin de l'année adefaka na bambongo po la kopesa basi yango petite toyoka neti masola bolingo ya debu azolongolisa mwana mwasi mosusu zemie mais kote oyo pe ba rendez-vous ebele c'est-à-dire mwana mobali oyo akendaka kotangisa bana kelasi po asalaka kindumba na ye na ordre. Voilà maman commerçante, maman na bimbo ye wana zobima azobenga yes we princess, what are you doing here? Nino so sala wako Did your mother send you? Mama no mtati ndio pananga. You're not saying anything. Ozobelo wote pwani Let me call your mom. Zana benga na mama na yokati komekate molimo na yonde sa yangai molimo nani baneko na bangi mwana oyo na bangi nzoka mwana moke azosenga molimo alobi molimo na yo eza yangai molimo na yo eza yangai donc c'est que mwana oyo aza mwana te madame akwei na se akutani na mwana ya moninga na ye nzoka ezaki elilingi ya pamba na sima moto alali ekosuka wapi bandeko tala bakambo ebandi kosalema alors que na kati ya magasin batekelaka bango nunus ndeti mwana popi oyo ya moke ebandi kosala baphénomène ebandi koluka pe sûrement bato pe bakufa ekosuka wapi suite masolo yango to bandi deuxième partie
c'est reparti tolanda filme na biso.